papa ozotalanga osola na mwasi no makambo bomba mwasi osola na mobali makambo bomba est-ce que oso bimisa makambo eza na kati ya motema na ye pe na moko ba réclamation o eza ko réclamer mutu likolo ya makambo mutu asala kilobi eza na ba base beso tu bima mibali boni ayebi même kotanga combien ayebi mama ebele soko bima na mibali 30 50 20 200 yebi sanga vraiment kati no eza na ba demo combien soko bima na basi soki 50 soki 100 basi tellement oza mobulo lingilo yenge miso emonaka gauche à droite. Bon, yebi sanga na kati ya basi wana na bandoki ba na kati na ba sirène na ba nani oyebi combien de démons o etongami na kati ya vie na yo mwasi ya libala omono osaki ndumba ozozwa mibali ozokotala ndako naokaki lisolo moko mwasi ya libala azwi zemi ya mobali mosusu libanda eza kufa basi ya bongo otia songi na famille songolo pakala bato bapanzana olukela moninga mabe balongola na musala moninga mi osimba deja makila eza na mutu so azwi malédiction parce que abimai na mobali songolo abimaki na mwasi songolo po oyeba te ta dama mwasi tu bapapa bolingaka okutani na mwasi lelo obimi na yo sangisile nzoto oyebi eta dame na ye te oyebi nini ekoya na vie na yo après parce que malheur eyaka après malédiction elandaka après baningami baconséquence eyaka après sima osepeli oyoki sukali après mabe koya munoko ya mwasi ya ndumba ezaka sukali ne bandeli mais na suka ekoma bololo salaire ya lisumu eza kufa